Bana bilenge bakolo bandeko totelema po ete tokangola Kongo. Ya solo bandeko bana nsome ekolo Kongo esengeli na biso eke totelema po ete tokangola Kongo po ete tolongisa Kongo. Mabele bankoko batikela biso toza na mboka misusu te oyo tokoki kobundela. Ya solo nakanisi parmi biso toza na bapapie ebele na poche oyo toleka na bamboka bapaya, tozwa banationalité, tozwa bapapie bamboka na bango. Mais ya solo moko na bango kondima teke tobeta toloke ya solo tozali ba originaire ou bakolo mboka moko kondima biso azate bakolo ba oui c'est vrai oza na papier ba pesa aussi oza naturalisé belge français anglais américain mais ozali d'origine te et le ba makami colonioso tu es de quelle origine? Mais moi je suis belge. Oh monsieur, mais c'est de quelle origine? Ah, moi je suis français, mais de quelle origine? Tu viens d'où? Et le quoi a sengaka biso tout le temps. Et puis, na ba carte de kanda na biso nyonso, ba tia code moko ke ata ba tali na carte no passeport na yo, code ni ko no moko échapper en ngoteke aux alliés étrangers. Ya solo to bundela mboka. Bande ko bana sumi kolo Kongo to bisaka bino ke to yaka ko beta mbela. Donc beta mbela kaka teke to pisaki bino rendez-vous ke to salaka mokolo ya lundi, mercredi, jeudi, samedi. Les autres jours to zo ngo repos. Mais to ye le lo bandeko ezali mokola mardi, eza prévu te to sala émission, mais to yaka na mbango po ete to zali bakengeli. Bakengeli ya mboka. Si y a un, ça ne va pas, nous sommes obligés, même dans Boutou, attention, attention, bande kobo la mouka, sinon te mabele kei, sinon te, et l'oko il y a un danger, oyotoa kako betambela, mikolo nyonso. Et ce danger-là, otako betambela, eza poto sauver, bande kona biso, oyo, na mabele kolo Congo, bana mama, to sauvane. Ya solo bande ko, to bana ko pesa bino image. Image to tira bidon ezali ya satellite. Satellite oyo elonge na orbite ndenge balobaka. Ba satellite nyonso na kati ya mokili ndenge ba tiango likolo ezali na orbite nango na lié o ba tiango etournaka e boujaka. Alors, satellite wana se déplacer longwe e ko kwea wapi na Congo. Na Congo e kwei wapi e kwei na kati ya Buta. Buta na province ya Bawele. Otono benga kala Ozaïr. Ekwei nani akwei siango. Ekwei ndenge nini. Et pour na nini Congo ezalaki annoncé te baye bake attention alerte satellite moko elongo na orbite ezokweya ezokende ko telengana po ekweya nesika boyi. Pour na nini attention mes chers amis, suivez attentivement biso toza na catapult parce que toza na danger. Toza na danger tolanda. Alors to banana nous na image oyo to suis ya satellite oyo ekwei na mabele yekolo Congo. Bolanda yango e bongo to ye bandenge ni to sala analyse biso na pino. Allez. Mwana biso kitoko. Soko ya pe mbongo ezabi omona ki yango te. Eza la nouvelle technologie babiloko oyo eza malamu te komona na mboka. Tant que chose bazali déjà kozwa ba image bazo cibler mboka bino bozoyeba te kosutuka kaka boye likambo moko kaka ebimi na mboka boyo épidémie o maladi nzoka batinde bino kotindela po biloko oyo eza normal te. Kati ya zamba aza na kati ya ngunda mpenza toata na bakilometre kati ya zamba totiki balabala 10 km.
nyonso ezalaka barecherche mpona koyeba baévénement ezoleka na kati ya mboka. Kashi awo eza wana bino bomona yango te. ndenge eza awa ezofonctionne normal ezosala makambo yango nyonso bien. ampule mpe eza kopima sa chaine. ezasomo na makambo. ndisi ya eka kati yangi wana Voilà bandeko bomoni satellite oyo ekwei na mabele ekolo Congo. Les gens se posent des questions na kanisi moko na kati na bango abimisi kamwa makanisi moko malamu ke attention bomoni biloko ekwei azarte. Ya solo bandeko bana somme ekolo Congo bana nyonso ya mabele ekolo Congo komona eloko ekwei na Congo tolingi toyeba biso na bino to sala banalise na biso po o ezali investigateur. Nous cherchons à savoir est-ce que ezali accident to pe ezali attentat. Mais voilà bandeko toyaka wana po eke to kundola mayele toyeba parce que gouvernement ya Congo toyebi ke jungle o ya Congo ezana radar te ezana tout de contrôle te eyeba ke eloko wana eza kokweya na mboka na biso. Et na kanisi mingi na kati na biso bayebi yango ke biloko wana ekokweya na France te ekokweya na Belgique te ekokweya de soki elingi okweya na bamboka oyo bakoalerte déjà tout le monde ke attention eloko moko ezokweya na espace boye na mboka boye na coin boye na mokolo boye na air boye. Et le Congo et le gouvernement congolais étaient au courant que satellite wana est déplacé na orbite et ezokweya na kati ya buta bayebite bayebakite baza surpris na ba population na batutu baza surpris bamoni satellite wana ekwe bande ko wala attentivement poete eze loko moko ya légèreté te eze loko moko ya grave o salami na kati ekolo Congo tokena na thèse ya accident. Mes chers amis, ce qui est un accident, c'est-à-dire que la NASA oboyo kaka ezali na contrôle ya ba satellite nyonso ezali sur orbite. La NASA contrôle ba satellite nyonso. Donc déplacement ya satellite wana NASA linga détecter yango eyeba yango ke elongwe na kati ya orbite vale ba signaler na Congo ke attention satellite mo ezokweya ezokende vers nord ya Congo bato na kati ya Congo bokeba. Donc c'est-à-dire que des wana otoza koloba ya accident, il fallait ba alerter ba autorité ya Congo et les autorités du Congo bana ba ba précaution parce que ndenge kwe wana e ko pe ko na kati ya mboka elinga pe boma bato, n'est-ce pas? Oui. Alors donc des wana oyo ya accident wana bandeko bo ekatao. Vous avez compris? Donc NASA ezaki na contrôle nango et monaki yango ndenge ezokende ezali accidenté. Bandeko ba biso biso ke ya solo satellite wana ezali ba komi bandeko biso ba komi awa satellite wana ezali satellite RIS ezali ki lancé depuis le 20 1998 satellite yango ezali na numéro 1998-067 PK ezali RIS et le koni ne pouvait biso ezali RIS nanu tozo précision nango te pour ba plaque signalétique oyo expert mde fallait ba talango expert moko amoni yango azate et ba population ba kweli yango ba population ba simbi eloko wana danger grand danger wana parce que ezali na ba radio active oyo ezali tout autour na pareil donc c'est à dire qu'il fallait l'état na biso akende déjà wana pour protéger ceux qui a yebaki bien sûr ceux qui a yebaki alinga ko protéger non ne touchez pas
parce que ezali na ba radioactive koko buma bato koko contaminer ba produit ya mabe na kati ya eloko wana. Voilà, chez la bise za chez na batamayele toke da kana analyse terre à terre te mais de vraie analyse. Yanto senga na bino de s'abonner et ba like na bino to na posta nango de like for like. Alors bandeko bana some ko Congo donc satellite wana ekwei na bawele na kati na buta. Comment naza expliquer en gote, comment naza abeti lisolo te, comment naza banda tongo na ebite bandeko oyo ba yebi déjà ben formation to mona ngo eleki na ba réseaux sociaux mais na kati ya presse nationale to yokite bandeko bazala kati ya Kinshasa ceux que boyoki yango bisa biso ke oui na Kinshasa ba lobeli yango ke na satellite bazo zo na légèreté donc eleki nango eza nango normal comme le fait normal fait divers mais eza fait divers eza un grand danger bandeko tolanda. Donc, c'est-à-dire que satellite quitté orbite, et puis na Congo, bato ba yeba eko tala, bato ba zoba te quoi faire avec ces produits dangereux. Produits dangereux, et quoi, bato ba yeba te ba s'approcher nango, et ba komo ko sakana na bango nango. Et là, on nini, et ça le wana, tolongo ja test, tolobi, y accident, te kate, tolobi, ezali, attentat. Attentat oyo ba eko tiana mabele ba blansango na mabele ko Congo po eboma ba congolais. Attentat oyo ba sali po eboma ba congolais et rien nous prouve jusque là que ezali satellite risque parce que ezali bango ba jena bango ngona ba ko boka mbala moko te ezali satellite risque pote ba américain ba zonga nango sima mais bolobaki ke ba américain to comme travailler en collaboration avec les américains nous protègent. Ma caméra où vous êtes où parce que ba service na bino ya NASA vous devez quand même détecter que satellite mo réseau menacé mboka oyo bozali en partenariat fiable partenariat bolobaki yango oui partenariat avec le Congo oui ma caméra l'ambassadeur obabenga tonton Zita mais comment. Donc, partenariat na yo na chilombo, mais la population, au besoin de kata buta, et c'est là qui te pote, naza na bino, et il va contrôler, et il va détecter que satellite moko est déplacé loin na orbite, et ça que les destinations wapi, na Kinshasa, na Congo, na kati ya buta. Et mes chers amis, je pense que vous avez travaillé, que chacun de vous devrait comprendre cette histoire. Analyse na bino les années. Bino ba taliban, les Américains sont là, ils sont là pour nous protéger, ils sont là. Mais c'est ça, ce sont les choses que les Américains devaient se mettre pour dire attention, population ya Congo, bita ya buta, satellite moko ezo longwa, ils ont quoi à côté na bino, bokeba, n'est-ce pas? Ça devrait être comme ça. Voilà pour nous savoir que là, cet homme-là que vous appelez aujourd'hui l'ambassadeur, américain, c'était un mafieux, c'était un aventurier. Et les Américains, vous pensez qu'ils sont là pour nous. Donc les Américains devraient nous signaler bien avant que attention, Congo et satellite, moi perdre place Congo et ils ont quitté. Bah, qu'on peut détruire, n'est-ce pas? Parce que bakoko tinda eloko moko epanzango etikala kuna ba mieto wana etikala pourquoi batiki yango ekwe na Congo donc ezali accidenté des accidents to longo la honte fasango ezali attentat et les Américains le savaient batinda yango ko tinda ba bota yango boaka voilà bande ko bana somme ko Congo to zali ko kende wana poete toluka toyeba soki ezalaki efinga okwea na France ou na Belgique ou na Allemagne nde na kanisi ekoki okwea ndenge ekweli wana te balinga baalerte balinga badefendre ke ekwea ndenge ekweli wana te mboka bazoba tout des contrôles ezali te radar ezali mpona kodetecte ke eloko wana ezali koya to protéger population na biso balokoso ya mbongo bamiyibi bescro mpona bango mboka etikala jungle. Donc voilà, nous sommes na kati ya jungle pays o ezanga radar moyen bo détecter eloko ezate satellite ekwei na kati ya mboka batu elinga okwela pe batu ne bakufi. Mais le danger n'est pas écarté. Le danger n'est pas écarté parce que les populations bakene ko s'approcher nango ba pousser nango ba simbi yango ba moni yango est-ce que batinda ki yango po esala nini? C'est là où on dit maintenant que c'est l'attentat. Batinda ki yango po ekweya wana po esala nini? Po ete population lere ko ya ekuta na nango ezala na contact na ba produit oyo tozobenga ba radioactive oyo ebebisa ba population yango. Les dangers c'est ça.
Alors, ba expert na biso bande koya ki toyebi nan te ceux qui ba yoki nouvelle que ceux qui ekoya ki kuna ezali réel que ba expert ba kende ki vite ba luka ba protéger population que ba protéger population contre les dangers ya ba radioactive oyo ekobimisa appareil satellite wana. Tomoni toyebite soki bo baza kuna se place kati ya buta toujours mutu moko te pote apesa biso confirmation soki eloko wana ezali euti wapi satellite wana eza ya banani euti na mboka nini nani atindi yango e pona nini koyi wana voilà yango tozali koloba ke bazali kobanga bakoloba ngo te et voilà parce que eloko ndenge esalami wana il faut bakolo satellite wana il faut ba dédommager RDC Congo. Bakolo satellite wana faut pas dédommager RDC Congo pour koyeba comment ba perdre contrôle ya satellite na bango et satellite na bango e koyi na mabele kolo Congo et voilà situation oyo tozali ko vivre nango et to moni ke expert ata moko te ba kei pour na ba examiner appareil wana pour ko empêcher la population na ces dangers là. Voilà o tozali ko mona ya solo bande ko na biso na kata Congo bazana tozana danger. Tozana danger wana pays nyonso ko ya ko attentat ko détruire Congo ko sala nyonso ko boit que la biso va danger monta au protéger population azate. Voilà les dangers que tozanango. Donc vraiment bandeko eza ya passe minga ko mona ke to vivre na Congo. Papa ma follow azali wana tozana ye comme to mesana ko sala na ye papa ma follow analyse na yo eza ndenge ni bandeko pe oyo bozali ozolanda biso à gauche à droite bandeko bobi numéro na biso téléphone 0032 466 110 192 ou 192. Bobenga oyo bozali na ba argument ou ba oyo nyonso boyebi makambo wana oyo expert pe oyo aéronautique ou bien ya NASA oyo baza ba congolais bebisa biso les dangers c'est quoi na kanisi beaucoup de congolais oyo na biso bako expliquer biso que les dangers ya makambo wana eza nini bobenga biso pona to mekana ko éclaircir bande ko na biso qu'est-ce que basala nini parce que ba comme ko la ban étiquette en ce moment là où ils sont ba yebite quoi faire parce que gouvernement démissionnaire batunyo démissionnaire ko tikala kaka ke oh MONUSCO mutako keni wana mutale boso MONUSCO peut être capable pe azu yango a protéger ngo na ndenge na ye voilà tikala ntoka na ndeko papa ma follow na papa ma follow koi tikala ntoyoka ndeko ya bengi allez ndeko Elvin lo sako pa na yo. Qu'est-ce que tu penses par rapport Losako, je tenais à intervenir par rapport à satellite Ikoyi na Congo, enfin Ikoyi te mais ça Batindi Yango, ça attentat et donc c'est vraiment une façon qui a possible de viser ma population na Congo. Oui. Donc na Olobaboye. Premier risque il y a satellite et ça ba onde radioactive. C'est-à-dire que dans l'espace onde radioactive et tellement ébélé, normalement il fallait pas que la population va s'approcher de matériaux wana. Parce que c'est très radioactif. Deuxièmement, la koloba que risque il y a un virus virus partout dans l'espace et qui peut se propager rapidement dans le Congo pour ma partie. Tu comprends? Donc le fait d'avoir touché la je ne pense pas que va se et après, ils vont faire autre chose pour ça, et il y a un risque de virus aussi inconnu. Donc, c'est vraiment grave, c'est dangereux. Pour l'information, on a monique que ça appartient à Google. Le satellite appartient à une filiale de Google. Donc, Google X, c'est une filiale, il y a Google, c'est les Américains. Voilà. Les Américains, Oyo Babatami, Nassima, il y a Eloguana. Et apparemment, soit il y a autorisation que de survoler espace et survoler pays africains. Mais il y a ça en Congo, on ne comprend pas pourquoi le Congo, parce que ça devait passer au Kenya, ça devait passer partout, mais il y a en Congo. Et en plus, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communiqué, alors que, basé dans l'information, tout. Quand on envoie quelque chose, ils savent précisément place les autres citats. Oui, effectivement. Donc, on avait vu dernièrement aux États-Unis, où il y avait des gens qui étaient partis dans l'espace, à leur retour, Bakenda Kozwa Bango na Mai,
ils sont partis les chercher dans l'océan. C'est ça. Bah, il y a précisément place Les liés. Bakokoya. Exactement. Oui. Mais nous, comme on nous considère comme des animaux, bah, les Congolais, c'est des chiens. Et quoi, il y a c'est pour ça qu'il n'y a pas une équipe qui était sur place pour réceptionner le dispositif pour sécuriser la population. Parce que normalement, on ne peut pas s'approcher. Il n'y a pas d'objet où il y a un espace. On ne peut pas. Jamais. Pas combinaison. Oui. Il faut la protéger. Oui. Donc, Effectivement. Donc, on laisse ça parce qu'on nous prend pour des animaux. Donc, vie d'un Congolais, il ne faut pas en pour même le gouvernement n'a pas communiqué des athées et le Moko et donc c'est vraiment n'importe quoi. Donc, n'ayez vraiment pour donner l'information, il y a entreprise filiale, il y a Google. Filiale, il y a Google. Et le Kowana, on a évité ce qu'ils ont et le Kowana, mais en tout cas, ils ont parti, il y a eu le Komoko, donc les Américains, ils avaient lancé ça en avril. Ils avaient lancé ça en avril à partir, il y a Puerto Rico. Ils avaient envoyé ça à partir de Puerto Rico en avril. Et il y a Sikoyo da Congo. Donc voilà, c'est ça mon intervention. Matondo. Merci. Voilà des éclaircissements. Merci mes chers amis. Appelez-nous. Tu en as besoin d'éclaircissements. Voilà, des éclaircissements que Zali, satellite américain, il y a filiale, il y a Google. Voilà, bandeko, les bosso dans le Kouta, ce sont les talibans. Oh, dans le Kouta pour écarter que l'on a américain à 4 makamokeno et Zali Baris. Voilà, je pense que Tobaniko éclaircir situation très bien. Papa m'a follow na kanisi Hollandi en détail tout, ndenge qu'on a pu sur L20. Alors, merci L20 pour l'éclaircissement que satellite on les allait rester et les allait affilier il y a Google. Donc, américain, oyo, bandeko ya président, ya ambassadeur Mike Ama. Donc, Ama, oyo, ozo, pire massanabino, o bazako le bakeno, ba américain ba ko biso. Voilà, ba kindi satellite na Congo pour y empoisonner ba Congo. Bolimi si bandeko, tozongeli appareil, tozongeli, boyebi bino moko problème ya connexion, si bolimbi si bolimbi tozana choate to bunda kaka ndeke wana, vraiment ba pareil, et ça la biso au moins mikakatano, mais papa ma follow, nakanisi maloba mboka papa ma follow, to continuer na yo, analyse les anini, papa ma follow, nakanisi oyambi na noté, 1 minute, papa ma follow. Allô? Bon, de quoi il y a ko benga na Angleterre, ko benga pas mon follow aussi un problème de réseau. Allô? Ndeko ya Allemagne, ndeko moko na Angleterre pe alinga ko benga, ko benga na kanisi papa ma follow zo yambate o ya na Allemagne et na Angleterre akoko benga po ete toyeba nini azali ko penser par rapport nango. Boza numéro na biso mi balé ba 0032 466 110 192 ou 0032 465 883 052. Voilà, bandeko, nakanisi, nous sommes tous concernés dans cette histoire. Oyo, ezali koleka, namabele kolo Congo. Alors, papa, Mambokayo. Oui. Bonjour, papa. Oui. Nabengi parce que Nalandi Makamunde Kolvin à lobby a expliqué vraiment clairement le danger aux alliés dans la satellite on est quoi. Bon, on a comment on a Esaïe, quoi. Mais on a rajouté le Komoko dans Makambo lobby. Makambo sur lobby est très correct. Le satellite n'est pas bien en haut. On a ça la physique. Le satellite n'est pas sur les colo. Et boujaka, et tamboulaka, mais on a carburant. On utilise la composant radioactif. Donc, par composant radioactif, on peut pousser à un et qu'il y a des temps sur gauche, et qu'il y a d'autres, tu vois, pour un point moko, il y a chute sur un doigt pour ça. Mais satellite, ce qui est outil dans les colos, et ça, les colos, il y a un nuage. Tant que ce qui est traversé, couche la stratosphère, et puis la moto. Donc, tant que vous avez un belé et un moto, et puis la vitesse, on a à peu près 8000 km à l'heure. Donc, ce qui s'attend dans les qui est loin dans l'orbite, oui, on n'a pas de trouver un état exact. Mais on a que parachute n'a pas fait moi.
C'est-à-dire, là, ça veut dire qu'on larguer intentionnellement, intentionnellement, la pointe de chute, c'est très dangereux. Parce qu'ils ont toujours un composant radioactif dans le point. Oui, qui était pour ça, qui était pas mauvais dans le moteur, donc était pour ça. Ils ont un carburant. Donc c'est très dangereux que la population pousse à la première. Et puis, nous avons quand même une autorité dans le Congo. Il fallait bâtir un expert zone de la sécuriser pour ça civil pour ça et puis donc expert l'expert physique la combinaison décomposé isolé directement mais on a un laboratoire pour étudier mais on va dire qu'on en tout cas, on a évité les amis pour les jeunes, c'est dangereux que ces eaux à la contaminer, soit les microbes pour éviter, les bactéries pour éviter, les virus pour éviter, soit à cause de la contaminer la radioactivité. C'est triste, vraiment, ça nous casse la casse. Voilà, merci, Maton Domingende, qu'on analyse, voilà, par détail et bimil sous-souké. Parachute nango et fongwa maki. Donc c'est dit que ba larga ki anko largué. Et c'est qui bien calculé que ba largué ango nesikawana na Congo. Voilà na kanisi bandeko éclaircissement et bandeko monana pour ezalaki to bandeko tâtonner, to bandeko yebate. Voilà toujours pesa numéro na bisa téléphone. N'oubliez pas mes chers amis, notre numéro de téléphone, nous avons encore 22 minutes. Oh, avant aussi cette émission, mais ils ont sengake moko na biso to meka ko analyser pourquoi ba largué yango na Congo na buta na liewana oyo et bakwe bakitseli yako. Et voilà, population bazana kati ignorance ba yebite baké ko kwenango. Voilà, nous avons un sérieux problème. Donc sérieux problème na nani na Bill Gates. Donc Microsoft nani Google filière Google monte à lancer que loko wana atinjango wana, donc c'est à dire que ba calcul la bango ezo kende toujours par rapport à autokoloba contamination tout extermination ya ba peuple Congo. Voilà ba lancer ango ekwe wana na katabuta et to baniko mona ke ba éclaircissement et baniko yokana eza risque ezali américains qui sont les amis de Chilombo. Il était au courant, oui ou non, analysons les choses, continuons. Alors papa, le sac pas na yo malobo mboka yo. Analyse les années. Oui papa, ça les a ndenge bandeko ba uti koloba. Pour ba jeune yo baza pembeni ba lobi ke ezali kosala. Oui, effectivement. Ezali kosala. Ngai eloko elinga mbala moko na mutu. Vu que bango basi ba komi pembeni wana. Donc danger déjà ceux qui ba toucher ango, ils sont là ba toucher ba moni ango bazana, donc bazana ango instinct. Allô papa, réseau no eza mobulu kuna. Allô papa, instinct nanga yo des conséquences d'humanité et loko yako. Réseau mobulu. Allô. Oui, continue papa, continue. Côté bandeko basé belé na ligne. Bandeko basé belé na ligne toujours papa continue. Voilà. En tout cas, bon, bandeko baza pembeni wana déjà ba conséquences c'est ça déjà pour na bango. Pour moi, il faut que le Cameroun faut détruire. Je sais pas comment. Donc moi je pense que comme une solution, selon nous, selon l'état des solutions selon nous, selon population pour se protéger. Alors c'est à nous maintenant koye bandenge nini bakoko tumba yango bakocha moto makasi na zamba wana. Moi je pense c'est l'une des solutions. Voilà. Solution ya makasi ya mwana bandeko o baza tout autour à buta boka moto makasi etumba yango etumba parce que ba microbe belé et ko tubotika yango 24 heures te na kanisi bandeko o nyoso aza de sortissant ya buta ya tout autour lobela bandeko bocha moto makasi na région wana batumba yango moto batika yango te ke bazela o MONUSCO aka ko récupérer yango botumba yango moto urgemment. Voilà, je pense c'est l'une des solutions au biso to ko proposer parce que zo sala tout batumba ngo
il faut d'urgence. Urgence, bon, va toucher Kiango, ba keleko débrancher ba câble, ba kata ba câble, wana, mais ba Kiango moto po, ba se ba zwa ba côté na contact ya radioactif wana, donc ça dit il est temps que botumba ngo moto, bandeko, o baza responsable ki sangani, bana bandeko tout autour à buta, bo benga urgemment, bandeko ba pousse na lisusu te, o ba toucher Kiango, ba luka ba récupérer bato wana ba tia bango en quarantaine. Bo ba kendaki wana. Ba jeune wana o ba kendaki wana bango nyoso ba bango en quarantaine, donc ça veut dire que ba pousse na pemena ba to musuzu te o nyoso akuta na kine ba bango en quarantaine, ba se protéger et ba tumba yango moto. Merci papa. Ok, matondo. Voilà na moni ndeko na biso mususu abengi awa azali wapi azali na kati na wapi na bitu soki mboka nini. Alors ndeko soki pa na yo malobo mboka yo. Ozo penser quoi? Oui, papa Sayala, losako mingi, losako. Nazali kobenga yo à partir des États-Unis, nazolando en direct. Matondo. Matondo. Alors, nalandi explication nyonso ndenge bandeko bapesi, bandeko nyonso bapesi baza na raison. Mais naina ebisoko boye papa Sayala. Satellite wana matière nyonso basala nango euti na Congo. Et ça, les matières ya mboka moko te, wana eza retour à l'expéditeur. Et kosala mutu moko te eloko ya mabe. Po matière wana ezongi esika euta. Mbuluzi alakisa bango ezala likolo, ezala na samai, ezala na mpepela ndenge nini ya Congo ezonga na Congo. Elakisi ke la mikolo ezokoya, nyonso basala kombo nango poussière ekoya koéchouer na Congo. Kofunga ba parachute wana eza ba principe physique, c'est tout à fait normal. Pour chute ezala moindre, mais bazaki incapable ya contrôler yango. Lokuta na bango luvunu eza retour ya mbuluzi, retour à l'expéditeur. Matière à Congo ato yiba ekozonga na Congo. Yango mbuluzi akitisango na zamba mpona osisa mayela bato. Wana nde contribution na ngai na likambo wana oyo esalemi na Congo. Matondo. Donc, ndeko analyse na ya lobby ezali côté spirituel, mbuluzi azongisa na Congo, mais ezongi na Congo na ndenge ya mabe pote tozana besoin na ngote po ndenge za wana za déjà matière basi basala ngo to ko récupérer ngo na rien to ko sel ngo loko moko te po eza déjà ezali ba pièce ezali biloko moko boko sel ngo rien. C'est-à-dire que c'est vrai, toza komona makamusi non c'est koleka na mabele kolo Congo. Voilà bandeko bana somé kolo Congo. Ndeko walingo benga tozana encore na moi quelques 20 minutes pour na analyse na biso poete bandeko bazana kati ya buta soki baza tout prekuna poko benga biso na kanisi na kati ya buta pe baza ko landa biso baza ko yoka nini toza koloba ezoko sengela na bango to mekana to yoka bango kuna situation eza ndenge nini bo baza na kati ya Kisangani oya ko yoka biso ameka ko passer appel na batimiso baza kuna bo bisa biso situation eza ndenge se passe na terrain et basali nini pona satellite wana voilà. Je ne peux pas intervenir. Oui, tozoka papa mafolo tozoka yo raison et makamon olingolo banini par pona makambo na kanisi to yoki. Aussi Chakaka nazana une possibilité d'intervenir, naza quelque part moyen d'ajouter. OK, merci beaucoup papa mafolo. Merci. Voilà bandeko bana somme kolo Congo ezo sengela na biso moko ba be na Congo parce que ekweli biso. Ekweli voisin te, ekweli côté musute ekweli biso moko ba be na Congo. Donc c'est à biso de te sauver bandeko na biso oyo ba moni eloko wana ekwei kuna ekwei azarte mais batinda ko tinda po esala dégâts et sali batia ko tinda te po que non si to récupérer on to commission ngo moto to bene ko tambola nango to ko s'en servir nango te batinda ngo parce que déjà Microsoft Google c'est-à-dire asa ennemi numéro 1 du peuple africain. Bill Gates et les Américains sont les ennemis numéro 1 il y a l'Africain. Donc, c'est-à-dire que plan on a besoin pour exterminer encore na coronavirus. Donc, c'est-à-dire qu'il faut créer une autre maladie. Cette maladie-là doit venir d'où? C'est ça l'appareil Oyo. Et il y a une épidémie mususu. Bogoyoka, Mikolokoya, Nakatia, Buta Vert, Kisangani Bogoke. Maladie mususu, ebimi kote kuna, à partir d'appareil wana Oyo. Batindi oyo moni ekwei na mabele kolo Congo. Donc
les gouvernements congolais, la Kanisi, sur les acquis, peuple Moussoussou. Voilà, mes chers amis, on arrête là parce que le réseau est compliqué, Bissot. Alors, le rendez-vous est pris pour demain pour la suite de l'émission. Donc, à nous revoir demain. Bandeko, Bobenga Bissot, pour être, bon s'abonner à la chaîne Bissot, Bobenga pour être, to meka commentaire au lobby pour la suite, il y a actualité de Bissot pour la koyeba, et suki wapi, et zoke de wapi pour être, n'oubliez pas d'appeler les amis et aussi les bandeko bazana kati ya buta ke batumba appareil wana eza wana pona intérêt na bango te meye wana po ete eboma bandeko na biso. Voilà, to suki wana to pesi rendez-vous na biso lobby pona suite ya actualité na biso. Merci à tout le monde et à demain. Bye bye.